Bana King, Bana Poto, serviteur na bino ye obolinga na kombo ya Jino basuso pembe. Ola. Osiliki? Kamo sigangona. Mingi ba nouvelle nanga, makambo nanga, makambo ba ninga misusu ya ba artiste. Comment Makambo TV? Comment Makambo TV? Si tu es biso makambo bien. Ya ba musicien Congo Makambo. Si tu es biso ba information ba actualité kitoko tozona Congo Makambo TV. Bolanda. Ba actualité tout bolingaka, théâtre, musique, football. En tout cas Congo Makambo TV, vous mettez là. Congo Makambo. La chérie Copertos, dessin et 7. Osanga orgueil. Osanga na yo orgueil. Nyonso, ils ont la Congo Makambo. Elle est sur la vidéo ba bikwaka, ba nchongi, ba nselele. Congo Makambo. Congo Makambo TV et sur la réalité. Congo Makambo. Ba formation ba source. Ba formation ba source. En tout cas Congo Makambo. Ninga lo beate. Chochocho. Mboka na yo. Umela. Bandeko nyonso ka ndeto lo barai fani mutu katale ya pia chochocho. Toza kaka na cadre kaka ya match oyo ezobeta awa na terrain Allemagne oyo ya association. Katale ya fani mutu katale ya azuli bino Jaël Show. Ah mama na ndenga mabete. En tout cas batumeni Victoire Bagina ma 12 étoiles, maman Brigitte Congo motema ya papa Willy Congo maman sala ke fani mutu azala. Na cadre kaka ya ambiance, na cadre kaka ya match, na cadre ya chaîne na biso Congo vérité polele to popola pe kaka to zula mino Jaël Show aloba parce que ba nungu ebimi ebele. Jaël Show ba beba na Karine Mokonzi. Jaël Show mais to moni arrivé na bango Jaël Show et na Karine Mokonzi. Comme ça tous vraiment petit ko tout ma question fani mputi katalea o pe kaka zane fia chochocho na tuna soki ezalaki ndenge nini mpe ezokende ndenge nini na Jerry Kobe toyebisa bino toutefois que non ba vérité ba chaîne biso ba émission biso nyonso eleke fo olanda ngo na deux chaînes Congo vérité polele et puis Congo Makambo TV. Congo Makambo TV. Ba makambo mo saka lokwa ba makambo ba Joël, ba makambo ba Jaël, ba makambo ba Karine Mokonzi, tous au moins interview mukie. Et puis tout le monde a comment Karine Mokonzi za kata terrain, Karine Mokonzi moi c'est kata ba mi bala lobby, ya beta bale, a beta, donc ba marquer puis Karine Mokonzi au sala ndeni nem to marquer première bi. Merci mingi na yanga ndeko Jerry Cobertox. Tu l'as maintenant Jaël aloba a panzante ka moto continuer ma question ndenge zali ndenge sinaki. Merci beaucoup. Toke na Jaël. On bête avec soirée. Fali ouais pema. Mais ça t'es là bête la Karine to bête ndokiala. Oh boy bête te quoi ni Karine a signé pendant qu'on a signé continue terrain pourquoi pas yo. Maman elle dit ce qui capitaine on quitté. Il y a des pinda kwa bisera shuma lo bête là c'est que lo bête oh pema yate te ba meka kama malembe yambe kala talaki no tela musika alati ki capitaine ndoki là c'est ça mais le sujet est trop pour ça mani peut-être pas les donc elle peut être makasi on a ni sur le bilongi ake barando ezali mais total la bilongi aza en vie azo vivre donc c'est ça mais yebo efani mingi baza atana nzela to pesa na bambote te barando kozali mais c'est pourquoi kaka rando pourquoi rando to za biso na biso ko mana parce que ba yemi bali ko basala kala bazwa te internet ko bote na ba biso baleka basi zu ba fi mususu abanda internet esimba na ngoto ke na pa ba mwalimu ebeta yo tout ça succès sila au mona ka show mo abimine ka boeba show yela ba succès na show pe ya peka show le lo masola ba parcelle mundela sombi au créer rancune au mona la baronne tuna wata pa masolo voyage bandi barande ok ba bi fali abi penga na la tsonje la sola na ngai to sola o lo créer nga déjà maisha mo ya l'anniversaire tous ceux qui muta na limite ba relation na ceux qui relation non et ceux qui na 5 ta musu yange eza na 4 oza na posa ta ya 4 na nga oza ta na moko wana nga pe na 5 na posa ta na moko wana parce que tant yo bandi barando nga no ye ba relation ndeni yo po ye ba relation na ngani donc c'est ça mais bon ko ça pe que lo monde ti bonne association na ba réunion pe na o mona o te
te naomona mpe mokonzi te naoyeba te boza koteni baréunion toza na Jumelco wana pene eza sur toza na Jumelco mais na réunion liboso toyaki te ya mibale mpe toyaki te mais troisième réunion je crois que tozala parce que réunion liboso azalaki empêché Karine mpe azalaki empêché mais réunion oyo tokozala toya toyoka oyo président oloba oyo baninga baopesa mwa likanisi mais likambo na jalousie fali tokosangana te mpo masolo bapoison ezokɔta masolo mitema mabe ezokota mais mambongo jalousie on a comprendre te monde jalousie ya moshore nena tuna penza loko mo lobi kamba jalousie mais opina mokonzi ute ko bebana na ebite bobongisi te ngana kari to bebana te ngana kari to zaka na barando ya opesi mbombo boyi pona ni ke kari na fingi atindi muta fingi lekecho fingi ngaka na zo émission contre attaque na fingi na bamba kari comme mabole o tout le monde la bien kari mabole muto to comme sucre ala ngwa mabole comprendre kari na tina lekecho finga nga ou c'est makaku pour la bapoil mais ça dit jour de vanda héritier watana be boss le moto la temba fan sex auto solo donc comprendre que to ouais na bisolo mo boy o ya l'accès téléphone na mona ba message na ka toute vérité n'est pas bonne à dire ya bato nga na côté là la conversation mo bende tika ba sa réconciliation et ça là ce qu'on et boss avec bocha na sei ya mo kanti yo za show boss na mo fanda to vande te trop fana sentir que amabe na ngote ya te que tout kangana ka bakanda ba mabe mo bo so pende na vana Karine Dieu me voit 2 3 4 5 6 7 fois dans un net trop close de dans ba moment to kuta dans ba moment to sika dans ba moment peut to benga na téléphone que 4 jours au mona la te ana mabende na malamu nenga pena na mabende ngana na malamu nanga likambusko donc beneni que ceux qui va faire na poto kota la fille moko le kana télé olo ba ke yo fulanga Fanny mais il oba mabongo et bon Joël ngamuta bino nyose boye binga pour la coffee voilà ya bino tout tana miko le lebi pour la coffee parce que la Beni na poto afundi vera mbofo basamba ke coffee de la basi vous comprenez tangu Beni afundi coffee ngana uti Afrique du Sud na kemo ipa vera solo là-bas mais si est-ce qu'il y a une sauce moi na ke fundo ke yo viola ba fi yo viola nani so viola ba Valérie Litote o viola mona na ndeni vera mba betelanga ba histoire mo Alexandre téléphone atini Alexandre na ba lo mo zana kati na ya na sala émission spéciale émission liboso o poto mbembe Gel show o esala ke lelo na pepe car na eza émission wana na sala wana Alain Deleke ngana vana kofi 8 mois à pas 8 mois na ba maman musu na vana ya ba 7 mois na mona place à viola moi cité émission la sala spéciale à viola moi cité ana mwasi ote ayaka ki akanya na makasi par force te et belé kutu bayaka wana ayende komitika chroniqueuse danseuse bia bala bayaka komitika na ne pas yemo ko fia yeko mitika ana ton violette violette na défendant na bikelo ngana mama na yo e quand il était oya ba complexe mama bi na ba complexe mais comme à niveau que ko tout na mitu faut ta confiter la défendant vers mboti na suka que donc ex-patron na ngana zakane bien ti le ko so na monge ko ta mo frère na sala mission na France Stéma na mon frère ba fait ba suka bana to ya na France Stéma donc on n'a pas le problème on a vraiment aussi mission na bi France Stéma à tout batika dans ce que ngape un jour au sala ngape bongo on va bibi c'est champagne moulai awa vers ma pienga et puis asimba ngababi elle c'est master elle pas langu bata boto boka pesimo et puis mission à 19h abina lingana bima mais pour toi on a fana et ça que la peste que l'eau et ça que solo la bien entre yona vienne pour nga coach na kufude bi viete que na bange patote non so jena ndeko na mo mobile na na comme ça comme la que poser loko simbité par rapport on a dit na le côté j'ai raison on a raison passe à la maison to coach so lolo na eba ya Willy Mouché les a grâce so lolo ya Willy sa producteur na ya film na c'est grâce à Kofi le na ko c'est grâce c'est quand yo tango vandi si li saka na kicho lo beta li solo ke ngamu na fula gel enga no so ba salamo skadela yo zate enga no ki ba lubumbashi ba vela biso ba jojo mandiki mapata yo kufa enga no beta ba porte ya ba mise mine enga no tuni poste na wera son yo zate yo bimika solo lobby ya mwali mosokoli yo kisa mwali me umela te papa isina biso ki se kachema bo simba kisi bebi valeur ki se compété bo simba kisi bona mino ba lu lelo ni skoye l'action ke baninga na bo simba ba kisi jo c'est que yo ko simba na mutu mwana mwasi konikezo yo tuna nga ke gel mwali mnya sala wana nani muto alo ba interview ayebi mamno pena ba ki so continue na bimisa ba voice na yo na bimisa ba appel na yo na bimisa ba
produit otindela na batutu botala ngo bibi et puis eza spécial émission yo bimisa ne pas na ngai yo fando tout dans scène ese na sela mwalimu te na kamba na chance ko ina no ngate lote sela mwalimu te la preuve ne jona nga ana pasi so pasio babanda olanda ta ba 100 après ba chroniquer zo ya beta le kata ba 70 mais nga j'ai chona ya na beta ballon na kanga masolo ti lelo et puis na esa bon no bimara so na sisi na lembi na tan pe lo te na lembi nde na bimi tant que na lembi te bo do katina suka comprendre oui dans la sur na yo za la sur na beauté na yo koza te motema mado moni pasi ko zo te pour jalouser l'équipe so solo li bien em su ka na laksanga moto nga na yebi so solo li bien em su nga na laksanga moto ko ni fede kimbe kutu mo mobile vena na bien ke ba 1h du matin vena na lebi bonga na tongo to ke shomo mutu mo uti banda ye kombo kinga jena na monete na yo ka ke kaka toke papa o fede kimbe vena salut zo numéro na nga kata mutu so na sala ngo papa mbal kombo le fa na sala ngo papa basi pourquoi bo ndi matin pourquoi monter à ma bé pourquoi mais Joël ni ko ndi maté ke Karine mo konti tabi so pour ani ke gratitude de ngoto zo bo ya Karine to banane guerre par rapport ya makamba gloire ngai na uti suite na ye gloire na Karine balwa na tela mona ke bango to basangala kwa gloire isolé à répondre à raté ngana ye gloire tela je ba finga nga tout ça solisa makati tout ça pourquoi to za ba parenté côté bo papa na biso za cousine ya ba cousine nga donc gloire za ndeko no a cousine ba cousine nga kasi mendi makande ko no a cousine ba cousine nga ba aya to solola atendela nga tatu tabe na masolo ya bambanda na ye na masolo ya ba Karine masolo mabobele atake azaye boko boko pour faire face na Karine au cause à gloire te au côté gloire pour faire face na Karine na marché moto na mona que te gloire vanda ngamona obude koloba souté tango lela esanga passe yo kolela te na banda ko attaquer Karine Michel Bososa contre Karine vanda ndako ba bia talango na TV alela fiyo finga na yebiete e bouger mutu deuxième émission na luka ba mboka ni tout ça j'ai l'offre na mboka na yebi j'ai chose sur la radio c'est que ezali comme il est c'est mboka na mekanga finga Karine bi par rapport à mon problème et si là si et ça les que bata poto banjo benga et qui ça yo tu ko finga Karine et ça bete tu ko kota gloire on va na gloire te bi comportement na été il y a aussi ba journaliste ba yebi sanga keba mais na tala ngote na côté gloire parce que bi ke ngala bouche ba tanga na fingi mbanda gloire parce la sali ba finga nga mais lelo na vana na Karine na tala par rapport à mon bébé na vana wata yebi sanga yi ce que c'est étoile faut t'amener étoile ce que ça force faut ça na force ce que ça force faut t'amener faible au coup moment faible le coup ça force faut ça ka force dès le lomo na vana ngale kile misha Karine ba tout ba kanisa ngi bisolé bana wana tout le monde l'ennemi on célèbre pour nini et tout ça ngana ta produit na nga pour la première fois na tourner film na Congo et réalité na cela on a ba norme ya ba Taliban na ya wili ti ba Karine j'ai ba mbongo na j'ai tourner film et umeli ti bima ba fiche bimi lelo la poto faut ba fiche bima la kili ba bamba partout ce qu'on a za la ranking non ba kisi pour les émissions on doit ta la ba banga pourquoi l'équipe a Karine déjà vous avez qui message na nga allez ka pa ba film aussi yo maintenant on sa business faut ça la business ça Fanny sont limité les lobbies qui ont su que Fanny est dans un micro aux limité. Et quand tu te réveilles le matin, c'est quoi les mailles on zambeka ya pompe. Mailles zangé logo comme mailles on zamba sala. Au lobby la maille on zambe mutasala. Ya mutamukilité dans zamba qui l'engagé la grande dizaine. Je sais pas ce qu'il y a maille et alors quand bako bakiso bakisi ngasko kisi na nganga na eza yo. Au sokoli maille bi Fanny au suka micro te. Au suka place ba vision les autres maille on naza. eloko eboma biso ya jalousie na motema mabe c'est-à-dire sokola motema na yo tikola ba n'importe quoi na télé et ça bato boseka bayebi ke jeune chose soda dans yo na kutu na moi lelo te siko na kati association tu as besoin ya kimia tu as besoin bon moko tu as besoin boyokani mais yo siko na niveau to kende tant siko to sanga to tie yo zawana gloire langue azana Karine Mokonza zana pour monter que bobe c'est la biso eza idée na biso na kati association to ko sa ba bêtise le président baza banani bazali donc ko sa bêtise que na kati association ta ka so bebi des hommes parce que là c'est ali bon mon nom ba mon muta des autres na association to ya o eza oloba o eza yo solo to solo mais libanda association to ko sanga na te parce que motema mabe zali faudrait que mena bako data ba 5 fois ata 10 fois la manager parce que motema mabe zali do photo ke balanga mais l'association on est là to ça bien abi que
Karine akota bandal te tout le monde alobaki Karine akota bandal te mais yo na kati ya terrain toki ye nabengi Fredi toyene na kati ya banda mokolo mo esali nango te sadi kozala mpe na show mpe eza kaka bien kozala eza émission te kozala mpe na show eza mpe ka bien lelo Karine akota bandal te lelo mpe Karine akoti bandal bayena na show depuis mpe Karine otema place baoloba na Fredi na kele koma. Mais tout le monde qui arrive non au PC même là ni quand même toujours singa kimia toujours singa bon mais ah la personne sali et puis la personne on dit non ça va problème que comprendre l'autre gagné la Karine a mis là la route normale mon kandi obimeli nini d'ailleurs il y a yamba mata caméra Joël quoi tu sais ça va Joël chez yo on compte à point il y a pas match quoi mais pesa ka gloire la ngimbote parce que boa bande ko parent boa ba parent cha to pesa ka mbote chino mundel azoya sans oublier moko le millennium no bien ça solo ya mo le boss Roger Kandu ba vela nganya so bolinga ka ngai ya poto mama e bilo bakala voilà attends so bolinga ngai merci na yo ko fani do na lela bilo grave puis mon boss la famille et tu m'as dit que ma bataille a Willy Mouchen il est pas mondial il faut rater jamais. D'accord merci mais pour la lelo na yambi au moins minute que tu sois pendant terre au vendre la repanzante kango donc il fani katale ya fani kutu katale ya la fille qui s'habille toujours à fashion fille à chochocho wa mesana ni orobo yango commune 1 on ko la mai au sala pe ba théâtre la yo lobi ko ko sali pe série na la sala et là moi je pas pêcher parce que so ça produire so ça glo musite ba bi ba surprise eze belé to koko bakaka maman na ngai ye merci mingi na zene sengo ya koyambela bino Joël a lobela bino eza ba vérité cachée mais to suki na Joël awate to lukela bino ye lisusu pona loba na mkwana lelo na suki na sengi bongo merci na Jerry Coveter c'est oh asali que Joël a bimelenge ba saki famille de bimelenge merci je vous aime beaucoup na lingi bino mingi maman Brigitte Kongo tema ya papa Billy Kongo hein John Batumeni José Batumeni Victoire Bagina ma 12 étoiles merci beaucoup bye. Bana king bana poto serviteur na bino ye obolinga na kombo ya Jino basuso pembe ola osiliki kamo sigango mingi ba nouvelle nanga makambo nanga makambo ba ninga misusu ya ba artiste Congo Makambo TV Congo Makambo TV si tu es biso makambo bien ya ba musicien Congo Makambo si tu as besoin d'information actualité qui toko tozona Congo Makambo TV bolanda actualité tout bolingaka théâtre musique football en tout cas Congo Makambo TV vous mettez là Congo Makambo la chérie Copertos dessin et set osanga orgueil osanga na yo orgueil nyonso eza na kati ya Congo Makambo ele biso ba bidoko ba bikwaka ba nchongi ba nzelele Congo Makambo Congo Makambo TV et biso ba réalité Congo Makambo ba formation ba source ba formation ba source en tout cas Congo Makambo ninga lo beate chochocho mboka na yo umela